Okoka. Mboko yo pa bota matoto zonga kuna. Owani masuko zonga mama. Ah, Kadisa. Merci. Merci beaucoup, papa Nabiso Baba Mongita, vraiment très gentil. Toleki ko pesa 2 minutes de parole na moto tout pombate. Toko vraiment na suka ya émission Nabiso. Tobandi bongo na mama Nabiso mise. Olandi ba développement nyonso na odo sali na oesika. Nini yoko ba na thème Nabiso pe conseil yoko pesa na ba papa ya ba jarwana na bazua ya mabe, bazua ya salite pe ya bondoki. À vous la parole, ya solo. Maman Iget, na yaki na en tout cas makamba ebeli susi ya koloba mais bon to mekaka kosukisa maman. Oyebi nature ya libala mingi na bapoto awa échangea po oyebi na loka na bana oleka na nzela lisolo na loka ki bon ba garçon bazo solo la. Garçon musalo bio mais yango yo mwasa ko ya mko ni no te azo ya kalate. Siko atuni mwasa na âge nini. Alobi âge moi ça bien mais faut toi moi ça âge bien pourtant akoya ba pesa e crédit bo somba ndako siko yo papa yo zo bengisa mwasi po but na yo ali mwasi nde asombelo ndako siko yo devant mwasi wana soki le lobby makambe ngindi boyokani te yo ko bima nani na kati wana to mekana nu ko zongela susu ba valeur wana bolingo ezala ya motema ezala ya bolingo ya teke au mona mwasi otali intérêt au mona mobali otali intérêt toto zonga nanu bolingo ya motema nanu to fana nanu nde to lingani ba makamana mususu to bongisa ngo sima na zongisa na maloba kitoko solo mama na biso mise oniati to vanda mandenge bosingi bolingo sengeli makamusu to kotala yango sima to leki soko pesa 2 minutes na pa na biso Joachim Zambwana, à vous la parole. Merci beaucoup. Ya mama Igete na likamoti ko loba suka wana concernant bakachi ya mbeto entre papa na mama. Vraiment biso ba Congo ndio ko kombo ya mama Mfwasi. Na Mfwasi signifie trouble fêté, mauvais conseiller. Bible pe le basi o bakoli baza ka modèle pona ba jeune fille. Yo oza ko loba makambo talike mama na bana abakangi makolo na ye parce que condition na ye ya salaire na ye komba salaire na ye bito ko lokotila ngopi na kati libala. Weza na ye te récompense ye mwasi po akutisa ye mobale na makolo na ye. Qui est biloko ya mtu za ko provoquer ba trouble na bandako. Donc wana déjà côté wana page wana pardon mama kanga yango po yebite nana ngako iko sana dini paza ko landa yango et puis une jeune femme lobi akeko kanisa ke makambo yo lobi eza vraiment na place nango ona eza makambo trop sale obimisi. Il ne faut pas dire des choses pareilles parce que libala eza eloko ya valeur eza eloko ko saka nango te. Donc pour na conseil na ko pesa na bato eza côté mibale ya basi na mibale pona basi foto ba ete concurrence na ba famille to tiki na ba Afrique o intel kutu ser na waza na poto tala ba eva salaka biloko yo foto ke bato la na mouvement wana te o pe zalete ngai ya ngai salaire na ngai voiture na ngai ngam na somba ka eloko te ngana somba ka ilamba na ndenge na ngai normalement yo mwasi okoki jamais na somba liputa na zandu to eloko nini soki oyebisi mobile te ke na ko somba ce n'est pas yombala somba la yo pozo bisa mo sombe la ngai komba ko sombe la ngai na libala ko yuko zala te feza la te ngana moni na mo moyen to zana ngo tikana ke no sombe le hotel me ko le ka 300 ko le ka 500 ke na yo papa ko zala même présenter yo mo que depuis que limite yo kani ko le ka au chiffre tel que biloko na photo yo ba ngo na libala mo sno mbali feza la boye pona ba papa pardon papa nyo so place no so vandeli soko zana habitude ya salaire na ngai ta na zo kango na ye na pesi mama na bana kende ko somba zwa o tindela bambeko na yo libala wana yo moko papa nguza ko na désordre ngai na experience na ndako na uta kuna na data lelo na koma ngai kutu na tuna kama damu kombe tuna na banki kuna ngai ba sona tina eloko ya yebi ngana yebi to décider kaka eloko na za ko sala ke zuwa ezali susute o kamnu na ye ezali susute yem tafuta la facture mboso ya futa la facture courant jour ngo yo musala ekufi donc courant bo ko ndima ekufa ka bo parce que yem tafuta la facture courant do ba biloko ya séparation ya ngai alibala poto e domi biso donc to tika biloko ya ngai donc nous ça zoka na oza la mwasi. Merci beaucoup papa na biso to ki benga 2 minutes pesa ke bolim qui se passe sur qui mais to ki ko pesa susu 2 minutes na pana biso baba Mongita. Merci beaucoup. Allô. Papa na biso baba Mongita, à vous la parole. Merci maman na biso Igete na banzo sali ko kabiso allo. 565 papa na biso. Oui, tole kisande komoko na nzela ya telefone. Ozan direct mama na biso.
Maman na biso pesa likombo na yo mama. En tout cas, eza vraiment pas. Pesa kombo na yo esiko zali ko benga na intervention na yo. Ouais. Na ina intervenir pour na. Ozo benga wapi kombo na yo nani? Kombo na yo mama. Virginie na va na France na Paris. Ouais. Toza koyoka yo longwa liboso ya radio na yo. Ezana longwa. Na lingine intervenir na lobake. Ndenge bandeko na oka bandeko ne bazo lobake. Bibali bakomi na ba profit ke ya obengisi mwasi za na age moko ke lobi azwa credit na ndaku kwa eza pasi nga quelque part na mona onke eza bolingo te kwa eza bolingo te parce que bolingo do définir bolingo ezaka na intérêt te le to mona ke bibale bele to base bele ana poto to bana par intérêt ou par exemple na bala mwasi wana parce que mwasi wana lobi wakozwa crédit to na linga mobali wana na profiter na mukanda na ye après avoir causé intérêt wana oluko senga divorce oluko kabwana c'est pas bon tout ça il a véritable bolingo wana so lingi mutu wana te pourquoi bala mutu pour intérêt ça sert à rien bon eza le véritable bolingo te eza bolingo te wana bolingo intérêt kendaka musika te suka aka na nzela tango omona intérêt eza sute intérêt style bokabwana na ngene kana intervenir esalinga vraiment pasi na intervenir kana moke wana. Merci beaucoup maman na biso Virginie na mboka ya France toleki kopesa 2 minutes de parole na papa na biso baba Mongita tokomi na suka émission na biso. À vous la parole papa, merci beaucoup. Merci maman Igete na tika mokolo no papa za mwana utoloba alobi nyonso o nokai koloba mais na zongi epai na biso mibali mpona koloba boyeke zuwa tokosala so tosalaka zuwa tino ezali so omoni mai eningani loba te eloko moko ya eningani ata motu na ye oyo mama obongisi malamu te mais tozonga toujours kaka tala ntango nyonso na dialogue oyo mibali balobi te mobali azali responsable ya famille tomemaka toujours bamama na dialogue tolembaka te ntango nyonso tolobaka kaka tolobaka eza na mokolo te kimike ekota harmonique ezala mais soki totie dialogue ntango nyonso ezala esengo mingi na bino bamama vraiment bobongisa so bobongisi eza kitoko mingi eza bien kitoko mingi nazongisi maloba. Merci beaucoup papa na biso baba Mongita bandeko balandisi la 3 fois www.radiolisolo.com to comme vraiment na suka ya émission libala bosembo bolandaki thème na biso to lobaki ete botala makambu ya papa na kati ya chemin ya libala bolandi ba développement kitoko na bandeko na biso zaidi bango na ndira ya singa papa na biso DSV papa Zambwa na Joachim mama Mize elongo na papa JP Ukanda Goyave en direct de Paris papa na biso baba Mongita elongo na mama Virginie pe elongo na mama na bino Igete mokonza ba mama to sengi vraiment soki bosepeli na thème oyo to répéter yango bokombela biso na nzela ya régie pamba te ba demande na bino ezali vraiment très important soki bazali na thème to mpenza na likambo lingi to sakola yango na kati ya radio benga na 3 fois www.radiolisolo.com mpo na koluka contact na mama Igete pe kopesa lisolo na yo tokobeta yango kitoko solo nzamba pabola bino solandi biso obosobwa elobeli ezalaki bongo mama na bino HM au carré Igete mokonza ba mama TGV Thalys double vitesse taille acoustique général la reine na nzela ya masini nde simamaki bongo na papa na biso moto ayambo DSV Diana Sulufutu de vous pertale tokutani mercredi na ngonga ya 17h kimi akolo ebatela biso ciao merci beaucoup. Nakolanda okolanda Radio Lisolo Mama Igete Radio Lisolo 5 kaka Radio Lisolo wetu abana ba mwena Kongo
nanga biloko ya makeye papa na zala kolanda radio lisolo papa likabolo kita grave eza suka te bandi radio télé lisolo.com